ya Congo Lokole news.com nabaye o balanda biso na lokole ya Congo esika bozali kuna na Pays-Bas kaka ndene ebisa bino ke Congo Lokole eza anakati ya mbanza na mabele mabule wapi o esika tata na bule ya vandaka papa Simon Kimbangu kiangani yango na lelo Congo Lokole ekiti awa ndene ebisa bino ke toza na mbanza na fête oyo ya le 12 octobre 63e anniversaire ya papa na biso kiangani pe papa Simon Kimbangu aliputa akokisi pe 63e anniversaire na se ya mabele ya mwana Congo Lokole atiki bino te akomakiti awa na mbanza na nkamba pona kolakisa bino bilili pona ko banda to banda ki lelo ezali 3e jour banda dimanche ti lelo londo tozo sukisa nde lelo to yango toye awa na aéroport na biso ya mbanza nkamba yango bomoni ata lelo oyo kokoza na poto okoza na Londres oza na mokili ya bapaya oza na besoin oya na nkamba a partir ya poto ozui pepo na yo ti ekokomisa yo awa na nkamba yango na biso ke ezali prophétie oyo papa Simon Kimbangu ya liputa alobaka yango na 1921 yango wana omoni prophétie yango ekokisami pona yebisa bino ke papa Simon aza pona batu nyonso yango na Congo Lokole ekiti awa ezotalisa bino tozozela ti ye moko mokonzi ya bule ya koya na ndenge pepo ekokita tomona ngo na misu tomona ngo na bilili po toboyi tobake o batiaki boye te Congo Lokole ye moko azaka na terrain azotala alakisa bino lolenge nini esengeli apesa bino ba information ya solo bino bat bozuli libaku ya kokoma nkamba te bino bat bozuli libaku ya komona aéroport na biso ya nkamba te yango na Congo Lokole akomi aza na terrain fo bomona makambo nyonso yango tokota na kati tomona ndenge avion kokita po tolimoni tomoni pe kimona meso po tozwa pe confirmation bino bobozomona ba tracteur ndenge zosala piste donc ekozala 5 km ndenge avion bando kita tokota na kati kuna domona bino bozomona bandimi tohuti na bango na mbanza ti toye kokoma esika oyo esika plein ezali merci.
déjà parti plus Camios. Et déjà cohérence dans le lot. Vous avez essayé de rapport. Surtout dans le cas ici, de la proposition du canal. Ok, hein? Ingata Papa! Quand on a confirmé comme ceci. Alors, ils ont été pour le monde. Alors, pour ça, on a ici, on a un rapport. Tu es connu, hein? Ingata Papa! Alors, tu sais, il y a discipline, les Arabes. Le problème a quitté le la terre. Ingata. Attends, mon site au commun. Pour discipline, les Arabes. Et la mousse sur la loi qui m'a fait la côte. La mousse sur la loi qui m'a fait la côte. Mapinga Zali. Discipline pour les c'était la bande américaine. Peut-être là-bas. Là où les bâtiments en unique. Ici, le combat totalement la paix, totalement le sang. Amen. Amen. Naza devait l'Angela.
papa. Mbote papa, maman journaliste. Nous avons toujours na fête il y a le 12 octobre. Oyo lelo toza awa na aéroport international Yankamba. Wapi oyo tozo mona prophétie oyo papa Simon Kimbangu ya liputa alobaki na 1921 ke awa ekokoma moto mwindu akokoma mundele akokoma mtu mundu. Yo monyango boni. Vraiment maman ya liboso na remercier mingi. Na tondi na esengo parce que la promesse que papa Simon Kimbangu nous a donnée en 1921, quand azala qui de passage na place oyoke et kozala place et kobanda kokiti la bandeke na ba prophétie to yoki yango. Aujourd'hui la prophétie se concrétise, c'est une réalité. Vraiment biso to uti nangola to ye l'anniversaire il y a la mort ya papa Simon Kimbangu. Et en même temps, il y a naissance, il y a papa Simon Kimbangu Kiangani. Et aujourd'hui se concrétise le deuxième vol. Il y a un saï pour remettre la prophétie de papa Simon Kimbangu. La latitude de l'aéroport, l'altitude, le vent, où vient de où et par où. La spécialiste de l'aviation civile congolais. Bazo Sala vraiment na soluli na bango. Na monique Makamonion se kokani. La impression naza aujourd'hui, il y a Sengo. Vraiment, na monique naza na promesse ya papa Simon Kimbangu. Et pour ça, je suis très content. Aujourd'hui, c'est l'avion qui vient de l'aéroport de Ndola au Njili. Demain sera l'avion qui viendra d'Angola, Kabinda, Nkamba. Et pourquoi non de Brazzaville. Vraiment, le moment, c'est de jubiler. Talaba mama, papa, bana, bisonionso, totondi na esengo. Ça se veut dire. Présence contribution nini oyo bino boko pesa oyo message pe o papa Diangenda Lobaka. Est-ce que Kokisami? Et Kokasami, vraiment maman, comme vous savez, papa Diangenda a dit que le développement de l'Afrique commencera en Angola. Bistoza Bangolais. Aujourd'hui, c'est le premier vol. Je vous garantis, le deuxième ou le troisième vol viendra d'Angola. Et là, merci. Mbote maman. Bonjour. Bonjour. Message nyoza nango bien souvenir ni nyoza nango na fête oyo ekuti oleka yo 12 octobre ya papa Simon Kimbangu ya liputa kufaki yepe kiangani pe abotami. Message ni nyoza nango bien souvenir ni nyoza nango pona date wana. Nazana esengo mingi lelo na fête oyo ya le 12 octobre to yaki awa na Nkamba pa papa. Eza fête mo munene boye bimino so bakimbangiste. Eza naissance ya papa Simon Kimbangu Kamgani, eza pe mort ya papa Simon Kimbangu. Donc toye awa message eza makasi. To ko inaugurer aéroport, eza esengo mingi pona biso nyonso. Eza vraiment modernité en avant ndenge pe président Joseph Kabila lobi. Donc vraiment toza makamu nyonso na esengo. Bakimangiste za misala mibeko donc vraiment tozolanda makambo nyonso ndenge papa alobaki na bazo lobaka ete église Kimbangiste ezosala eloko moko te pona yo ozali mwana ndako olomini na likambo wana bato balobaka bongo baza bakimbangiste te obenya baza bato bazaka musika na bakimbangiste donc bayebi te misala oyo biso tosalaka na kati église donc nyonso biso tolobaka na biso mingi te tolakisaka ba œuvre na biso tolakisaka misala oyo biso tosalaka mikolo nyonso yango wana omona lelo tolobi mingi te bomotala na miso Nako conseille bango que ba revoir idéologie na bango à partir pour la église Kimbangiste parce que esa église moko oyo elanda kamibeko oyo to landa ba règlement oyo to respectera mutu nyonso to lobara na biso te to sona na biso pété to saka ba œuvre ba monaka. Merci. Merci. Ni no za na ndengo moni pepe kitilelo. En tout cas, nous avons surtout le coïncidé le 12 octobre. Donc le 12 octobre, il y a un bala auto fait à Nabiso mais un balo oyo. Na yebi ko telikam na kolobate ezali ko lekela ngai mingi. Esengwele ki mingi. Merci. Papa pasteur. Ouais, ngai papa pasteur Mavakala Kinzi Paul. Nazali pasteur sectionnaire ya Sangamamba. Donc zali ne sengo makasi pamba te. Maloba ya papa et Kokisami le 12 octobre avec Kiti. Tozali ne sengu ya makasi ya kosakana te ya obazana sima balamuka tango ekoki. Merci mingi. Merci papa. Sengo makasi penza na ndenge bilaka ya 21
lelo yo boye biso toya komona na génération oyo du jamais vu tozane sengo moko ya kosakana te puisque bilaka ekokani na miso na biso eza likambo ya mokete ya monene. Merci beaucoup maman journaliste. Merci maman. Mbote docteur. Mbote papa journaliste. Docteur uzali moko abanga ba minganga ya Mbakimbangu sikawa na 1921 tata Simon Kimbangu alobaka ete esika totelemi kozali banda ya mpepo kasi likambo yango ezalaki lokola ndoto lelo ekomi ete réalité pona yo olobi nini? En tout cas oyo papa Simon Kimbangu kianga nazali kosala du jour au jour esengeli tobwakela ye bongo bafololo parce que azali kolanda bongo matambi ya tata na ye. Matambi ya batata na ye maye batata na ye batikelaki ye yango ye pe azali pe kosala makambo batata na ye batikelaki ye. Donc esengeli na biso bandimi ya tata Simon Kimbangu tokoka bongo kozala sima ya tata mokonzi wa bule po toko akopesa ye maboko na misala oyo ezali epai na biso surtout misala oyo ya kotonga bongo aéroport na nkati ya Nkamba. Sika ozali na Nkamba olobe na bambotama bangola bazwami kuna nekolo angolo oyo bisa bango nini yo lokolo ozali lokola nzenene ke munene awa na libanda ya mpepo ya Nkamba. En tout cas nazali ko lancer appel na ngai epai na biso nanu na kati ya collège exécutif ya mboka ya Angola pe epai ya bandimi nyonso ya mboka ya Angola de kabinda kunene ete toko kozala bongo sima ya tata mokonzi wa bule po ete toko akopesa ye maboko na misala oyo azali nango po ete mokile kwa koyeba ete ya solo bakimbangiste bazali bongo sima ya tata mokonzi wa bule. Otoni mingi. Merci papa journaliste. Mbote papa. Mbote maman journaliste. Na monio na aéroport international pour nga zobenga ngo aéroport international po ezabilaka oyo papa Diangenda alobaki yango. Yusko na yoko mono awa oyo kosala nini? Oui, to pesamaki programme et pas ya mokonjabule te lelo to koma biso bans après le sambo ya tongo remise à la coupe ya ba pasteur neto sali musala a 5 na biso ya kokuta toktala deuxième atterrissage ya avion na ndenge bazali ko sala ese na aéroport international Simon Kimbangu oyo papa fongoli awa na bokokisi bilaka ya papa Simon Kimbangu uta na 1921 oyo alobakete bandeke ya likole banda kokita awa ndeke yango tomoni yango na miso na biso ekiti lelo en live vraiment ils a esengo impression na biso ya kitoko penza esengo elengi kuteleki. Merci papa. Message toujours révérend Binga Daniel yazali moko wa banganga nzambe bazali na ba Congo lelo loye likambo likwe na ba Congo zambi tolingi to tuna ye na ino mwa makanisi maye na likambo li mpepo likambo li lokola ndoto lelo likomi solo ete mpepo ekiti tondimaki te révérend Binga mbote na ino makanisi mayo na likambo li ezali ndenge nini? Na tondi le sengo pote makambo papa Simon Kimbangu alobaki na 1921 lelo to vivre yango ezali lokola ndoto mais lelo to vivre réalité que Nkamba ezali doté na aéroport oyo ekosunga mokili na biso outi besika nyonso oya directement na Nkamba okiti na yo okuta na papa osepeli na yo ale ozongi na pepele vraiment tout ça na sengo mingi botoni mingi révérend toujours ayambo wa babale wa presse information Kimbangis représentant les gars deuxième Cyprien na mambi matali bopandi sango kate ya Mbakimbangu révérend mbote nayo mbote papa journaliste révérend c'est ono zaina yango na tina likambo yo zaina lokola ndoto likomi ya solo sengo nazana yango nazomona lokola nandimaki te zaka rêve maintenant tokomoni comme réalité ne yango le sengo donc moi tout manifestation na mbato zati tolme zo sala mo émotion moko parce que incroyable bakoko na biso basilaki likambo bazwi yango te biso de chance donc nzambe abongisaka likambo ekuta biso yango tozana esengo mingi esengo mawa na bayo batosaka nzambe te bazwi chance wana te mais biso lokola tolandaka maloba oyo mokonzi azali koloba na biso ete likambo yango ekosalama esalami donc tokoremercie kati ta nzambe epe toyebake likambo ekomi mpenza pembeni ndenge papa alobaki na biso ete tokomi pembeni ya zando tobandi komona poso ya kokongo yango oyo la réalité voilà un peu likambo na koloba yango wana ya mari mbote nayo mbote papa journaliste moko wa bakambi ba Corée de dirigeant jeune sikawa
tokomi esika mpepo ekwei likambo ya ndoto likomi ya solo mpo na yo maloba ma 20 nyo olobi na yango nini maloba ma 20 papa ekokisami oyo nzambe alobi moto na mokili akoki kolongola yango ata moke te ya papa baki te lokola soko bozali kotambola bomoni matiti ya koko seke tokomi pemene ya zando lokola tomoni oyo maye papa Simoki Mbangu alobaka ntango biso kuna tobotama te tomoni yango na miso ekokisami tozosika merci papa ya tata nzambe kolisi papa Simoki Mbangu yanga na molimo santo ete akokisa biso bilaka oyo po pasi esila biso bana na bato botoni mingi paster communal ya Ngaliema sikawa likambo libuti nzete ete likambo ya ndoto likomi ya solo mpo na yo olobi nini oui papa journaliste nakanisi bozomona biso ndenge tozali boye tozali na kati ya aéroport international ya Nkamba baye bazalaki kotia tembe ete likambo yango ezali lokola masolo kaka me ezali lisusu masolo te ezali réalité ndenge tozali boye tozali na kati ya Nkamba aéroport international ya Nkamba ya solo ezali likambo elobama depuis 1921 na le 10 octobre papa Simoki Mbangu alobelaki yango ete esika oyo nde bampepo banakokita alors lelo biso banso tozali ko vivre yango avion ekiti na batu na kati na kanisi bino nyonso bozomona mpepo yango wana mindele baye bazali ko visiter aéroport ezali esengo mpo na biso banso bakimbangiste non seulement bakimbangiste mais ba congolais parce que eza fierté église de Kolo église kimbangiste ezali doté na aéroport international ezali ko participer na développement ya Congo ya Afrique et pourquoi pas ya mokili mobimba les sengo na biso lelo ezali komona ete mabota nyonso mavani ya bobozo yoka lokito kuna ezali esengo bakimbangiste bazali ko célébrer mokolo lelo ezali mokolo monene na kanisi papa journaliste maina kwa koloba na ntina ya mpepo ekiti lelo yango wana ma président mbote na yo mbote papa nanga mpo na yo sika olobi nini vraiment mpo na ngai natonisami na esengo pamba te nzambe na biso papa Simoki Mbangu okiangani papa Simoki Mbangu na 1921 alakaka biso ete mpo lere batunaki eske yo kosala ngombo oza na mbongo ye lobi naza na mbongo te me naza na batu na ngai pamba te na mikolo ekoya mundele akokoma mutu mundu akoma mundele biso sikoyo tomoni lelo ete biso batu mundu tokoma mindele pamba te avion esili kokita na mboka oyo papa Simoki Mbangu amonelaki pasi yango wana biso bayino totonisami na esengo ete nzambe na biso alobaka mpe esalemaka ebongo mpo na bana masina oyo bazwi libaku ya koya awa te ezala bana masina oyo baza na mikila poto ezala ba oyo baza awa oyo bazwi libaku ya kokoma ana aéroport te olobi boni mpo na bango bon mpo na bana masina nalobi ete oyo bazwi nano chance ya kokoma awa te eza nango mpe retard te pamba te oyo eza nano nde inauguration mutu nyonso abanda komata na mboka bule Yelusalemi fo ayaka na esika oyo papa Simoki Mbangu atelaka biso elaka ete tokokoma bamindele lelo biso bayindo tokoma bamindele na kati ya aéroport tokokita na avion tokomata avion mame nzela nkambe tokomata avion mpe ekokisami ingeta
tokomi na suka ya reportage na biso bomoni ndenge avion euti kopumbwa likolo mpona yebisa bino ke église kimbangiste eza église moko ezalaka soudé oyo soki apesi lomeya oyo ope soki apesi lomeya oyo ezalaka soudé yango omoni basali makambo ya minene batiki papa Simon ye moko pamba te bato baza nzinga na ye batie papa maboko y compris bandeko oyo nyonso baza na mboka bapaya na ba oyo nyonso baza awa nde basali makambo oyo ya minene. Donc papa Simon aza mutu oyo akofélicité na oyo nyonso azosala na kati église Kimbangisi. Napesi merci et pas mama Gidi Bisengo ye mutazi ba image oyo. Napesi merci na Patrick Kinsala yende monter yango. Napesi bambote belé et pas Charles Fale et sikaza kuna na mboka Belgique. Napesi Claudia Kovana mbote. Napesi Philippe Koutousonga, napesi yo mbote. Nabosante Paul ambassadeur esikoza à Londres. Nabosante yabike pe Poitou oyo okoya na nzela ya Nkamba. Napesi bino nyonso mbote. Tomona na reportage mususu. Merci.